Mais la kamutumbondo te, mais je ne pense pas que Noëlla cause à la motema, ya kubwa que la Evelyne Mbasu non. Pona nini? Na makama matanga dadi ezala ma Gisèle, ezala eni bango tout faut balela mobali na bango. Donc hier koko za te que non ana bane et pas la bango sa matanga na ndenge na ye, pour moyen aya wana te pour la maman Gisèle azawana non. Moi je dirais seulement la bateau bozo sekaliwa ya Evelyne et a pas super mawa. Po yo liwe ndo okufela to oye ba pete ko kufi. Na liwa wana bisoka toyeba ke no kufeki na liwa boye yo seka muninga pa kufi liwa bazwi apusaki yango babokele Mbasu ya baseka liwa te nzambe mutu ayebi liwa ya mutu na mutu na samo kindenge nya kozonga pa na ye tangu elele ndenge enya zo lela na matanga ezelele moko ya provocation elele ngo zefunde jemi mobali nanga moko sikuta ba mobali nanga moko maje so ba nini mobali na biso ozomona siko biloko bongo ezosala que yango moni ba boni kete akoya ya mwa moso awa eko créer mbutu mbongo mama ya kinango za pona bobsek tango bobsek ko sila président Masumu na batutu bazaka kata comité bakokende ko solola na famille par ya bana wana ekozala parce que ce qui par ya bana wana o ya eni ezate tande ko la biso consort na biso toko ya na TV toko loba ke no pesa eni par ya bana les émissions ba mona ya Karine Mokoni émission ya kala tango ba rendre ezalaki parce que Evelyne comme le pèse elle était aussi une fille ya ba problème pe que non totier bon pe na tena gauche pe na droite qui peut-être que lobi na nga oui le quoi mais oui passe au Evelyne na kufeli Evelyne na bete que non et ko memeti na liwa Mbasu wana ayebe ke za Mbasu ezui mutu e ko sila na kozongela musala nga convenablement nde na ndeko sala Evelyne Kamo Lopez passe ya kufi nango ya nango Mbasu a souffrir mais yo pe ozo sekaye yo ko saka accident pokei okola peka na butuka abokei okosa peka fièvre moka ya mukera abokei biome ko moka na litama bo evimi so litama papa et même na opération OK donc liwa ya mutu na mutunza ba yebi na sana mokilo mutu ozonge pani na ndenge oye akoyebela osola mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambiade Victoria télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamna ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa amen tiki. Merci beaucoup na cher abonné à Congo Victoria. Merci na confiance na bino bopé sarabiso toujours pour na ko informer bino ezanga humble servante na bino Rosie Kawaya. Donc na Congo Victoria boza surpris tende bo moninga ezaraka. Donc biso bato à internet au travailler partout quoi. Bon na poko ya lelo naza na mwa solo ya ko développer na ndeko nanga Jemima Ibele gros bébé de la presse toko sola na tout sauf rien donc na mamnyon so ozo le kan internet la actualité donc actualité eza toujours ebele na pesi un grand merci na JB Kumaluta mon boss patron ya chaîne na biso Congo Victoria chaîne à gauche na kitoko là je dis encore un grand merci na Paul Ventour et ma fouille là babi Paul Ventour et ma fouille là yaya bastar quoi yaya bastar na ndenge ya poto merci beaucoup na bino nyonso bo continuer à toujours que ça la biso confiance mais un bien invité nanga Jemima Ibele les gros bébés de la presse bonsoir. Bonsoir Rosie Kawaya. Bonsoir na batnos botelara. Jemima Ibele les gros bébés de la presse congolaise va autour linganga. Rappelle nga no moi mingi mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, boss à Kamoko et aussi mon sponsor na mo donc côté commoné awa ya Paul Ventour et ma fille là. Papa nous yamande fa pembe
na Allemagne. Et puis merci encore une fois à Ado Senga, hein, maître Sengi Ngasani toujours mobala maître non senga ta ke likolo ya pembe papa na Roseti di Sengomoka. On a vu un enfant moi dedans ya kati et puis maman Yvette Tombi à la japonaise mamie dai depuis l'envers batou l'engagement ibele Willy m'a vu le coffre fort et puis mutu moko mo eza passe na ngaka na kangango mon général Engambe Mwanza depuis la Suède na ville Stockholm na le bien yango wana voilà oui j'aime belle boni musala boni ba charge ya Karine Mokonzi. Ouais, non c'est normal, tout va bien. Musala et Kenekito qui est à malam na ngolo nzambe, tout va bien. Bah char tout ça en grand complet, sauf que bah programme hein, et belé bah déplacement, mais belé bah tout ça là. Alors ça nous prend vraiment du temps. Mais quand cela ne tienne, tout ça, c'est au grand complet. Voilà. Oui, j'aimais belé to beta moi ma solo parce que tozo mona ba mort et belé na presse toza na matanga na côté ya théâtre na ngambu ya bande kona biso ya théâtre to kufela kipe papa na biso eza comme papa dadi ki tamba di kambala otobungisaki mais comment na siko matanga yango ndenge zo kendele on dirait moi problème moko eza na j'aimais belé problème eza par rapport à nini ya basi papa dadi kitambala azaki na basi mibale maman o eza na ndaku na ndeko na biso enitumba pe azalaka ndeko na biso concert na biso chroniqueuse mais ndeko na biso enitumba akomi ko déclarer on dirait ba abandonner ba sundoli matanga eza côté mususu côté ya maman mususu wana ba opesa maman Olive apesa kimbongo maman Denise azokipe car bazokipe juste maman wana bazokipe ndeko na biso enitumba te yo koki olobani na point wana. D'abord, Dadi di Kambala de son vivant à Kaboula et Banate. Tant que d'ailleurs Dadi na bana 9. Oui, Dadi na bana 9. Tant que botina alingani na eni baboti bana. Il paraît baboti bana mi balé na eni. Ça veut dire alinga ki eni baboti. Donc na makama matanga Dadi ezala ma Gisèle. Ezala eni bango tout faut balela mobile na bango. Donc hier koko za teke non ana bane et pas la bango sa matanga na ndenge na ye pour moyen aya wana te pour la maman Gisèle azana non. Mabe balobi mabe nini tangu elele ndenge enya zo lela na matanga ezelele moko ya provocation elele ngo zisundeli jemi mobali nanga moko sikuta ba mobali nanga moko maje so ba nini mobali na biso ozomona siko biloko bongo ezo sala que yango moni ba boni kete akoya ya mwa so awa eko créer mbutu yango babite yo sala matanga na yo boye pona ka baluka kimia mais wana eza famille ya Dadi Kitambala ndete sidaki bongo baluka kimia par rapport balobi que ndenge enya zo ya kolela mobali et ça ndé ya provocation balingi nde makelele ezala te na kati ya matanga kimia et renier tu vois entre bango kimia et ezala ngana ko senga la famille na bango boye ya Dadi ndinga za bongo za kina ebilenge tuzuki tomina ozoya Dadi na problème o balon de nous ozoya Dadi na problème nta sexane ka bato anti stress ya baleke belé o mone ka be mama la ngatika la mela la masanga la bwaka ngo ebilenge donc le ya Dadi to moni na monde bato ba comédien ba kufela mais liwe Dadi soit ngamona c'est le constat le banda lobi na olela tronga yonga ko bilele la bendeni so ba remarquer musu tanga ko fima na non le couple la bonne parce que li ouais de soko hôtel kaka même soko hôtel kaka ba hommage na ye ba bloquer à sala soko sur scène ma mis sur ekita yo moko forcer ma mis sur thème cela prouve déjà que nous a qui montu ya bato de to senga kaka kenon na une na maman Gisèle na famille na artiste comédie tout dans la unité le landé ya Dadi qui na besoin makambo ni sauter parce que so ya de babi kenon de ba we ba monaka alors c'est peut-être les ba autorité eni parce que bana ne peut bana kati bana na kati pare bana eni pe ba OK matanga wana te kasi te mama tanga okene tolinga te bana ba kendeti bunga na OK tenga na tina bana ba kende pe ba ko menacer nga bana nga mama nyoso tout a protéger ka bato vous comprenez parce que eza likamu ya Dati aza lokola yaya Dati ninga za bon atikali na mokumba munene match kutu bana 5 wana te vous comprenez ma jila botini ka bana 5 na ya Dadi mais bande ko mususu wana yesu ko la minute obo ifazo suko azo kura autorité wana ya ko sangisa baleki ni tubaza la bomoko baza la uni ndenge ni na matanga tala matanga ya pour le te bisote pour le coup de moi na mukie bana ntale ba ki uni bango tout maki ba maman ba comportement maman bana tout ba ki solidaire solidarité ba ki na bolingo wana tu sens toi-même que tu te dis ah
mais baleli na honneur batumsu bazolo ba je maibele balobi eni tumba azo réclamer donc moya sangana na ba na mama Gisèle ezate pona il faut y pe ba pesa épargne na ndenge mama Olive kende ya kotika mbongo pa ya mama Gisèle mama nani mama Denise pa kenda ki donc y pe ba reconnaître y pe ba kotikele mbongo te omoni ndenge azawana déjà mbongo mama ya kinango za pona obsèque tant obsèque ko sila président Masumu na batutu bazaka kata comité bako kende hein ko solola na famille par ya bana wana ekozala parce que ce qui part ya bana wana o ya eni ezate tande ko la biso consort na biso to ko ya na TV to ko loba ke no pesa eni par ya bana mais pour l'instant ezane mbongo pona te ke no Gisèle tango na poche na ye ou bien envoi melango bien ça elango mbongo te ezane ba obsèque par rapport ya kokundana no ya dadi tozela le 28 comment to pesi merci na ministère à culture ou alors ministère à sport ne balobi ba pesi biso ni esplanade ya stade pour y aller vraiment na imkel ngasi manangote denga daka mabena mabeme le cause stade ya vague ya munene to lela ya ninga kimia merci beaucoup na ba continue biso ça c'est mon plaisir ngala ko senga ka que non mbongo wana oya matanga ce que ekotika la so petit kala kana yeba te bazwa yango hein tu comprends bazwa yango bakopesa ngo pe na part ya eni dans toute caméra nini ba caméra ezala ngo ekoya nango micro pe ko yana ngo tina pe maloba donc tout un problème te ko se justifier là-dessus mais c'est que nous voulons seulement que tout se passe na ndenge moko ya bien voilà je mets belle kozonga lisusu na part na biso to moni ndeko na biso Evelyne Kamo Lopez o ayebaki na kotika biso donc liwana esala ki passe na mitema na biso nyonso mais tozo ke so ba soupçon mo boye ba ndeko na biso kaka biso moka ba chroniqueuse to komi ko sala be mission donc to komi ko chola on dirait tozo chola maladie oyo ndeko na biso Evelyne Kamo Lopez akufeli yo pena yo nani je maibele ozomona ba réaction ya bongo et ça lona ondeni na part ya biso ba chroniqueuse déjà ça fait mal Evelyne Kamo Lopez de son vivant azaki pe muta matata vous voyez azaki pe na batumsu pe banda sona ba batumsu pe sona monter ça arrive et vous appelez singa pe na bola batumsu pe na sona ba ngotem pe na ça pe lo monter ba inanga po na gros bébé ba inanga po na ataka lunette na ba inanga pa laksarani ba mona na lolendo ba na lolendo te ba prochanga te na musaka ba kimanga ba mona nga super genre tu comprends donc moi je dirais seulement que non passe au Evelyne akufeli Evelyne ebete que non et ko memeti na liwa mbasu wana ayebeke za mbasu ezui mutu et ko sila na kozongela musala nga convenablement de na ndeko sala depuis vaneka beke non na banaka na voice mona yokaki abitenga ne na bononcer le ministère et nga na fona pe mapenda Kerit fallait Kerit abenaka ya benem sote dans le cative ce côté puis na comme bien comme ça na koleka la on compter na sala mois prochain donc il a espoir que eko sila akobandela ba mission na ye donc c'est pour dire que Evelyne Kamo Lopez passe à kufi nango et nango mbasu a souffrir mais yo pe ozo sekaye yo kosa kaka accident poki okola peka na butuka bokei okosa peka fièvre moka ya mukera bokei biome ko moka na litama bo evimi so litama papa et même en opération OK donc liwa ya mutu na mtunza ba yebi on a sana mokilo mutu ozonge pane na ndenge oye aroyebela so inda ba kale ke no liwe ke ne bien Evelyne za ya mbasu mais pourquoi faire des émissions les émissions ba mona ya Karine Mokoni émission ya kala tango ba rendre zalaki parce que Evelyne Kamo Lopez elle était aussi une fille, il y a un problème, parce que non, totier. Totier, bon, on peut à gauche, on peut à droite. Qui peut-être que on le bien oui, le quoi, mais oui. Mais non. Internet, bah finir sur les médias, bah ça là, un bilo quoi, bongo. Evelyne Kamo. C'est tout le monde dans ce comportement, bah genre, bah comportement bongo. C'est pas seulement d'AEV, mais il y a des EV, et ben qui me casse par rapport que non, avec qui moutou mora lobaka. Non, moi j'ai même pas ça. Et puis que le bamba, il y a des gens moutou. Bah moi je crois que non, il y a un mobile était là partout. Lui de l'autre côté, le famille bah Evelyne, bah ça passe. Là biso to la matanga oui to ça ba protocole to ça la tant to kende c'est la famille qui va plus souffrir famille ne tika na passe ko perdre ndeko na bango tu vois moi na bango leki na bango famille na bango tu vois donc moi je dirais seulement la bateau bozo c'est kaliwa ya Evelyne et a passe pe mawa po yo liwe nde okufi to oyeba pete ko kufi na liwa wana biso ka to ba ke no kufi kindi na liwa boye yo c'est comme ninga pa kufi liwa bazui apusa ki yango ba bokele mbasu ya
basekaka liwa te nzambe moto ayebi liwa ya motu na moto nasa moki ndenge nya kozonga epa na ye mosusu bazonga na accident mosusu bazonga na kobota mosusu bazonga lalika bake mosusu bazonga na fièvre mosusu bazonga bakende kokopere esimita akufi c'est comme ça donc totika barando wana totika makambo nyonso tu wana atende baloba mpona noela madinga wana bamelaka mutu mbondo te mais je ne pense pas que noela koza na motema ya kobwakela Evelyne Mbasu non mpona nini parce que noela adala mapangu nyonso mibale misato avivaka déjà bien azwaka libako ekuta na mobali moko bien na vie na ye soki Sims mankaka soki nani et apesa ye piston par rapport à moi na a se retrouver na ndenge moko bien parce que yebisanga a obokela Evelyne Mbasu pourquoi yaka ba rando ka ba internet ba ndeko koyoka yaka noela madinga te oh yo mo len kale na makamune na moni pété banda Evelyne akufa ki elle odomona magalisi na makamune odomona magalisi na makamune bato su bakoyala bango te bato su babiki kutu ke non ndenga baneki boyam su na yoki ke non bana sortena na boduga mais coup de chapeau na boduga à l'accès maturité ainsi que non atto no sorte ba so ba guerre na biso kaka ya mso ya coupage mso ya boye ya onde lokanga mninga na ngata tina ndenga akufi boye yiwa na zo mimo nsala matanga c'est comme ça tout ce qui m'a bitu tout de côté tout la Evelyne atala ne koloba ngate nemi nanga wana oyo azala wana soka kufa kinenga na ya nenga na ya mutu mususu amona soki oyebongo bino mbali banda sola tonti soko yeko chole bimbi ya te ça que on a assisté bilo maman to mona ngona Kinshasa c'est pas les Congolais qui pensent comme ça c'est pas les Congolais qui pensent comme ça c'est seulement les Congolais qui pensent comme ça puis qui réagissent comme ça mais quant à moi je dirais seulement que non na ko vendre la tena bulango na raisonnango tu comprends que ndenge to vandi boye na loba ke non na bando tiolé non ce sont de merci beaucoup j'aimais bien les tozongi mwandambu tozongi na masolo ya ndeko na biso Gloire Olangi Gloire Olangi o ayebaki ko perdre mwana na ye il paraît a perdaki mwana na ye o abotaki subitement tout le monde Gloire Olangi a perdre mwana soi-disant un jeudi lundi Gloire Olangi a se retrouvé na Turquie ndenge to mona ba image basalaki na ndeko na biso Blanchard Mosaka o eza porte-parole ya BCBG mbala moko Gloire Olangi tozoyoka akoti Grèce tozo comprendre te Gloire Olangi abotaki ya solo to ndenge nini yo ndo sana oza bien placé expliquer parce que oza mona bandal ba côté wana pena okyo yeba naza mona bandal kando le bina mona bandal mais papa mambaze mine ko bota na sina sala ba mission expliquer bato expliquer bato que non yinde abonga tikala ko bota te zeme bimaki na 7 mois mwana wana obalbaka mwana wana eza mwana batu mwana ya batu bazwaki ngona te internet bazwaki et puis kolo mwana déjà comme abeda que non heureusement akima na epé ye akima na yaki Turquie en Grèce nzela poto ya nzela batu nyonso tout atoki na nzela so ya seka baninga bakenya nzela Russie nzela makolo mais oya kena ngona nzela ni ya bis non eza nzela ni po makolo ngona epte so za nzela po na zopeka avion po na koma na mboka mobe na mboka pe luka na zo avion après na mboka mso na zo train na train esa na zo bis na ke makolo te ngala otembo bana ala ngala otama tina comme na poto ça veut dire dans un moyen de transport moko eko permettre ngala kota donc yenza basungi akatisi mboko akati Grèce eza place autre bato so banga kamenza basungi ce to tika na première ressemblance mutu moko boye azaka lokola ye aza munoko lokola ye songe azali kaka kingo mulai lokwa kuku dende lokola ye donc ressemblance eza na problème faut mutu peut faire d'appel à la petolo minene ressemblance na eza te na poto donc ndenga za bon fa lukande mutu moko ressemblance so à moins que à partir de tiki à partir ya Grèce et dans nzela moko boye senga ke no mutu akota le sous tu comprends mais so dans nzela ba ke na pena avion l'accès bazolo ressemblance ya kota mabondeli ya sambela makasi po mutu moko akoma lokwa yo po bazwaka net forme ka eloko eko makasi eza kingo forme ya kingo lokola ya yo tena to expliquer naza pena sérieuse forme ya kingo lokola ma milinde ko compliqué forme ya munoko lokola ma milinde eko compliqué biso na jebisao c'est que teinture na ressemblance côté ya teinture et koko c'est pour na malili ya Grèce et na monde ya kaki wana elongwa ki na masque wana zaki elongwe et puis côté pe ya poitrine ya yo na ba problème pour la ressemblance on a ba problème mais to senga ka nzambe mutu moko ya bongo oza na poto et puis bato ba la poto
oh dans mon nene au moins ko ça régime pour que ko ça peut changer ba bendo makingo mandam pour ndora kota ya salango pour na bien de kono linga mingi sala et ça biso bien pour ah oui mais la peine la Grèce c'est ça qui to côté hein et bien té je mets belle au salinga somo au salinga vraiment somo to zongela na masolo ya ndeko na biso artiste na biso Fally Ipupa o eza na minute o na azana poto pour production na ya le 28 na Arena Hotel to monaki mo ba combattre pe ba telemaki ba lobi ke Fally Ipupa akobeta te to moni lisusu ndeko na biso ka chroniqueur papa na biso na ti lokole si je me trompe pas nati lokole alobeli makambongo alobi si s'agit à côté à bombe na kati ya salle Jakindala Jakindala lobi si s'agit ya côté à bombe na kati ya salle wana ba kombata ba kende ba tia bombe pour na kaka Fally Ipupa beta te réaction nezani na makambwana déjà réaction na ngai maloba non ya Jakindala na ebité ceux qui jouent en melaki nini na ebité azaba ya otolande ba on a presse na ebité ceux qui côté presse à culture et simba te nga kena politique bien côté ni baninga tu bazaka ni batika na mona culture ba évoluer bien ti ba papi mbo mal rien à dire ba nati le connaît rien à dire donc jamais pe na moni ki na okata combattant moko à l'équipe na ko boya mambo ya concert a Fally abisa ba propos au Jakindala bimisi non ba ba ka na toko là ta ba polo toko tia ba drapeau toko ya na ba mbwa mais toko te ko toko ya na ba gaz toko ya na ba bloco boye non non. Tu comprends? Donc il était trop vite hein Yakoloba. Donc abimisi ba kamo boye ka lobi na était chanson mais la ka gagner mais la ka whisky mais la ka loni pas bloc bongo. Et ça là déjà passe na bato ba kuna poto bazana besoin que concert ba kana bango bongo ba banga déjà eh to kini to sani. Mais on est le la journée na division sur to za beto ebité nzambe mutayebi. C'est celle qui nous fallait beta concerter. Gloire à Dieu. Mais makilande tangate, c'est ça. Abetni concerter makilande congolais tangate. Parce que makila congolais sont étangés comme sous congolais à autant que sous makila yande connaît congolais et ça qui to côté mais ce que beaucoup boya concert et betama bobo kana ninga concert en par rapport à quoi bazolo ba mambo ba guerre est que musicien ndako que si sa guerre na beni ou comment ngape comment pe ngana zo kamwa par rapport nango mais na ko pe ko ba pe défendre makasi pe Fally boité parce que Fally na interview na e asali na ba moni à reconnaître kaka trois personnes atangi Nana Boduga atangi Frank Stemai na Thierry Mumbaya alobi biso nyonso donc atala bisoté atala bisoté et puis atala la presse à Libanda et puis dans le baka parce que dans ande kolanga congolais pesa musique namso et après tolinga ke no peut koto to zongelango bango ba ken pena nyonso ba reconnaître bango te te ken pena nda manquer a ce que no a petit na ngai donc du ken preste a du ken chroniqueur te ma bi ken da petit na ngam ko la ko finga mutu mo la kombo la ngata obeba na to kana te donc a manquer déjà ken respect na télévision ko manquer mutu respect da ka goza mu lekité o ko ba mu kolo be lo mo ba les gars ya lek pas mo manquement le quoi qu'elle aime sous la année mais il était en la compétence va manquer respect mais ce muto pela muto ça là ah pour Niger lobi nanga bon ce que tant que nous y a notre finga Jakindala afin Jakindala ndenga sointe viens nanga Jakindala ndenge za bongo penata yo moko pour ba reporter senga to kimambangu na munena bongo kimambangu ndenge eda ko finga muto eda ko finga ndenge mo propre donc tant ba da que no soka finga na kombo langa nini to kante ba afin Jakindala boyo kanate pa Fally pour pas star ya mboka na biso to linga ke makasi to senga les concerts wana ebetama pour que makamute zonga normal parce que tango ba combattre ba zo bosana tango ba zo sala bongo ekozala diffuser na ba chaîne internationale beaucoup de chaînes internationales parce que dans ba chaîne ebele ko la kisango ba kota la que non voilà c'est quel pays comme ça République démocratique du Congo ne ba diaspora la on ba sali bongo image ya Congo ne mtete kama libana na ndé mo kama be Tambo ça la bongo est-ce que vous voyez l'image de votre pays ne beaucoup baby sango pour la Fally ne bon dimi que non l'image en bébé pour la Fally non non beaucoup on dit que non national comme on a il y a des Nigériens mon bazin estima pour que baba poussa kaba combattant pour que voilà Fally mtabla pour que Nigérien au Congolais voilà pour que à ça là on a nenga sima bongo pour que ba combattant
pour que les combattants amènent pour pas panzango pour bango ba renyaka mais ceux abongo que nigérien be kolo moko azoko intoxiquer des congolais pour congolais mo bétaté c'est que biso ba congo faut réforme en bébé. Merci beaucoup, j'aime bien to comme que vers la fin ya émission na biso question nanga sukeza to utaki komona kaka ndenge ba musicien fali ba voyager ki atomoni ba image moko ebimaki wana ba sextape balobi musicien fali nde akenda ki sa sextape wana ipare na ndaku ya mutu donc moi si wana bimaki ne aza femme mariée abimi na ya filmer kola la pe kola mukana journal le londe na ebiso bo j'aime bien nga na otomona on kala mingi te awa balobi tomoni image il paraît Marco 6 ou aza mwana ya fali poupa yepe sextape na ebimi yo kokolo bani na makambo Marco 6 aza âgé aza 19 ans déjà 19 ans à majeur à minorité donc et puis na poto ana droit pas appeler ma copine ba s'appelle bolingo côté sextape Marco 6 ne yango tende de ko déranger concert à fali donc on va parler comme l'on pas même ça concert wana ba nuit yanga ba luka bloco tout ba sala ils peuvent faire ce que ba sala bango ba ko sala ba ko planifier ba ko organiser ba ko ça autre ko sala mais moi je dirais que moi na le bango que non jour à vendredi wana il y a le 28 nzambe ma bimami oyo et ko ba na ko sala tu vois nzambe ma bimami oyo et ko ba na ko sala moi je dirais seulement na Marco 6 Azada Mukolo, Azaba nerf solide. Je dirais aussi à qui a fallu pour pas qu'il pango te betango pena ka kipa ka kokolo. O de fallu pena potango ka kipa kokolo on peut et akoko ko sala ngote ko beta karaté et lié pour moi tel lié kopo choc le ki makasa ko kita pa CD. Donc comment le balobat Fabi to ka ko makamba combattre ba lobat. Toi nya lobby c'est que réseau conférence de presse ça qui obligé ko répondre à question. Te ba comme si fa lobat ça lobby on sait que soit qui na mutema. Donc ki pa ko kolpe kangi fali pour pas donc ko ko ratangote a lobby kaka donc to ko senga kaka na bato bo sala ba loko pour sa image fali pour pas conseiller betamate. Beaucoup quand je appelle ça confondre bino hein nous madame ta confusion hein donc moi je dirais c'est vraiment la bâtiment tout journée wana total ngo nano hein avant bimananda ko tali nano journée ko après ça maté on ne sait jamais ou étudier dans le milieu étudier dans le terrain apprendre ce ko bima tu comprends d'apprendre ce ko au bima donc la passage non émission bat ba ko retenir ni na nyon soto solo moi je dirais seulement par rapport à Bobsek qui a aidé Kambala et les Kalandenga Kimia deux familles ba sangana ba famille ba na femme tout aboti na famille on fallait la aller mobile na aller papa ba na ata mobile te mais papa ba na donc je dirais ça côté Evely Kamo Lopez to ko senga keno et les kapeni so na Kimia musique à Congo ezala toujours likolo ba o balingi polémique na 2020 bo ça na polémique na mais ba conséquence nango ezala ngo vraiment hein donc ekozwara mutu nyonso quoi donc moi je dis merci beaucoup na mon boss JB Kumaluta le Pétro de Dallas merci pe na yo Rosie Kawaya ndo sepeli o ya mbanga na émission parce que to uti réunion hein makambu ya protocole ya makambu ya Evely Kamo Lopez taka nga groupe be na ndimi na zala na sala nga protocole pona ya efe na ndimi na nga pona ya efe na ndimi na nga na sala nga protocole na ndimi yango ki na sala ngo pona ya Evely na sala protocole et puis merci beaucoup Naya Paul Ventour et ma fouille là on a sponsor nanga ya Congo Victoria merci beaucoup na Willy m'a fait les coffres forts depuis Dallas balobi qui ado senga depuis la Suisse Davin Toulouse de Bruxelles Dadi Mabi mokona mombele na Paris batnus bolinganga mami depuis l'inverse maman veut te mbia maman bokinga okiminga et ça dans l'hôtel tout le monde j'ai s'abonner massivement à Congo Victoria là merci pour la image dans les merci pour le montage voilà merci Penayo voilà merci sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé là sur le biso makambiad Victoria télévision Victoria TV et il y a mon papa siga il y a maman na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria Iserta. Amen. Tiki